Et si je passe aujourd'hui, c'est que j'ai un message à dire. Mike m'avait chassé à la présidence. Mukona Kenda na présidence. Na joie qui appelle. Na ko décourager batu mingi. Na ko lelisa batu ndako. Pour nini? C'est parce que nazala makambo na ko ezusala nga passe par rapport à ba Congolais baningalanga. Je regrette fort parce que tolingani tetilelo. Et na passe mingi. Et na passe mingi soki mutu moko azokanisa qu'il est plus congolais que les autres. Mike Kalambai a un défaut. Ayamba ba téléphone te. Azana défaut moko wana yamba téléphone te. Je ne sais pas ce que ça moyen ko kimanga. To moyen ko éviter. Ce n'est pas lui le bureau de président. Pour moi, le président benga yenga bureau na ezaki wana c'est pas lui le bureau de président. Je ne suis pas politicien et je ne le serai pas. Ça fait très mal. Oh mukonza mboka abenga na yengae. Abenga nga penza abengi ngai abinanga Joseph viens je te bénis. Baninga nga ba musicien bayebi. Baninga msu wa misien bazalaki tangu na ozo appel à chef de l'état. Au côté la wapi. Obenga nani oyamba yo. Nana ofungulo porte pour mon président. Na komi tuna bato ba ko ta pas président faut bazala couleur nini. Bazala qualité nini. Biso nyonso pemé la président motaleki moninga azate. Il n'y a pas un Congolais plus que Congolais. Le cas déjà. Ayamba téléphone to monendenge. Koyebe église na été. Non non, koyebe église na c'est autre chose. Moi mais je ne bureau je ne peux pas approcher ce que na bengi était. Il faut na bengaye. Na bengi alobi nanga vieux mon frère ndenake. Toza ba frère to yebani. Et a passe. To kenda rappeler à président pour to sungaye. Batunyo soyo na répète tout na lobi batunyo soté. Je n'ai pas dit tout le monde. Eza balobara motema mabe. Je ne sais pas. Eza je ne sais pas. Et le la président Azaki moi moké okipa et puis Joseph viens je te reçois le samedi. Il a dit à son protocole penenanga boye. Yamba José samedi nana besoin. Le samedi toyé to vandi banda 22h frère. Ti 1h45. Motabimia Zobisanga que le rendez-vous a été mal pris. Glody, n'a aucun passe dans mon thème. Les rendez-vous mal pris, et c'est moi j'ai introduit l'audience, bien je suis l'invité du chef de l'État. Je suis l'invité du chef. Si on a un rendez-vous, c'est moi ou le chef. ONG Avenir pour tous. Toujours dans l'ikanisi ya kosunga ba Congolais, ba Angolais ya diaspora. Oyo ba vandi na pays étranger. Ba yeli biso service ya import na export. Ozali na kolila yo, ezomi na mboka RDC, Angola, tope Congo Brazzaville. E koki kokoma na mboka États-Unis, na facilité nyonso. Pe na mikolo mikie. Tokende na lombango na ONG Avenir pour tous. Nos adresses de Kinshasa, tozali na commune ya Lemba, na rond-point super, Avenue Lunguvu numéro 1. Et bongo na Angola tozwami na Ojawenda juste na Casa Dubai. Et bongo po na likambo etali kolia okoki kosombela libota oyo ezwami na mboka RDC, Angola, biloko ya kolia nyonso o etekamaka na bamboka oyo totangi. Ndakisa lokola, saki ya fufu, carton ya soso, pe saki ya loso. Na yango ONG Avenir pour tous ekokende ko livrer biloko wana na adresse oyo kotinda ya destination ya biloko na yo. Pour plus de précision, tokende na www.easycashinternational.com. Topé na www.avenirpourtouscongo.com. Na bongo, okokuta boutique Easy Cash International, okosomba biloko nyonso o etekamaka na mboka ya Bafricain, kasi na mboka ya États-Unis. Na bongo, okliquer, o sélectionner, o sali commande na yo, o tie na panier, mbala moko kaka en ligne o passé na paiement. PayPal, carte Visa, pe Mastercard. Aussi lisi ko futa, ONG Avenir pour tous et ko livrer commande na yo na ba ville nyonso ya mboka États-Unis. Pona Congo Kinshasa pe Angola, livraison ezali rapide. www.avenirpourtouscongo.org. Okukuta note technique au créer compte na yo pona ko sala transfert na ba mboka lokola RDC, Angola. Après ko créer compte na yo, o se connecter, o tie ba info na yo, o tie pe ba info ya bénéficiaire. Après, o passer na paiement toujours en ligne. Pour plus d'informations, Bengana
plus 1 85 98 88 45 43. Topé plus 243 90 67 11 067. Topé na plus 243 81 37 47 535. Et bongo pona ko retirer mbongo na yo na Angola, okokuta biso na Ojawenda, Gaza Dubai, to na Kalemba de, pe na bisika nyonso na Angola. Na Kinshasa, tozali na commune ya Lemba, avenue Lunguvu, numéro 1, juste na rond-point super. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. WS Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs. C'était là, état des sièges. État des sièges, na Dediango Bongo na Alain Boyka, autorité morale. Merci au Talabiso, avec beaucoup d'attention. Na Dediango na code mondial. Motozo ba code Nyon Santiana Poche. État des sièges. Code mondial, Willy Moucheni. Merci au Talabiso avec beaucoup d'attention. Fidèles téléspectateurs, je l'ai annoncé, le frère José Nzita, après une année, 7 mois, nous avons une émission de l'Epsina Glody, Nekoloba, frère José, à qui je dis bonjour, bon dimanche. Bonjour, bonjour à toi Glody et à tous les téléspectateurs de CMBDJ. Et bonjour à Bande Konyoso et Balingarabiso. Parce que vous avez le choix, ils ont choix, ils ont respecté. Zambé a pambolayo parce que la Bible dit bénissez, priez pour vos ennemis et aimez vos ennemis et priez pour tous ceux qui vous maltraitent. Donc que le Seigneur vous bénisse. Vous qui ne m'aimez pas, c'est votre choix. Voilà, frère José, c'est vrai, c'est dimanche. Bananzambe, Congolais, Baotalayo. Nalinga nanu, episabango liloba moko ya banda dimanche lelo. Ba l'église té, na bito banda on a prière, ya mo. Ko episabango. Racheter l'état car les jours sont mauvais. Il y a un ciel à gagner et il y a un enfer à éviter.
il t'a vendu au réseau qu'après cette vie, il y a une autre vie. Et j'ai une vie éternelle, ils appellent un enfer éternel. Alors fais ton choix. Que j'ai la noté comme malade dans l'hôpital, ça ne marche pas. C'est le moment de croire à Jésus et d'abandonner le mal, de faire le bien. Voilà. Merci beaucoup, frère José Nzita. Dimanche à l'élo, on a habité à la monotier noir, chemise à noir, tout le na pembe, la vérité, tout le na noir. Non, moi, je suis allé sous mon teint, pembe pesa bosan tout teint, et la couleur bat basala. Ouais. Na biso ke na butu de ska makambo sala maria bien. Nzambe apambolaka ba transfert à belé belé na butu sala ba Jacob et ba nini lelo Léa soka zo libala et pas Jacob et sala na butu. Et butu c'est une période de grâce. Tant Nzamba zo couvrir masumu na biso poto pambwama. Parce que Léa si c'était la journée Jacob aninga linga ete angaloba obo kotinga na chambre ete. Mais Nabutu, Jacob aveuglé par l'obscurité de la nuit, la grâce. C'est-à-dire Boutou et Bomba. Boutou et Bomba mambo belé. Boutou eza mambo côté Bonzambé, côté Satan. Oui, vers le milieu de la nuit, le mari arrivera. Et soya entre deux soirs. Donc bande ko Boutou eza mabete, Boutou ndeskankolo révéler abatu. Ata batu musupo na pongi, tamba yo tabuto lotara na Boutou. Olali na Boutou bonkolo révéler yo. Olamuki na tongo moni makambola lotaki na Boutou et monisami. Na Boutou ndeska tokolaka. Olali ozobenda na diska wana bat bayaka milai bana bakolaka. Donc Boutou ezali sumuté, Boutou ezali pamboli makasi. Donc tant mutalalaka deska makambo zalaka donc on sepela kutuna za na Boutou ke na moi po moi mambo bienté ba omona yo ba poison na moi ba omona yo ba boma yo na moi fo mena za na molili bomona ngaite ke tango Yesu akoya clair na matina ngalola mamo. Voilà, tant Yesu akoya clair. Frère José Matine mais ndina obeta les solo tozo kala. Olinga ki état de siège ya pozongela biso. Pour activer télévision. Non. On passe à la télé si on a une information. Tu n'as pas l'information, tu passes à la télé pour dire quoi? Non, on n'est pas des stars. Tout ça, stars, il y a l'Olendo. Non. En vouloir m'outer, mais tout ça, on passe à la télé s'il y a un message à transmettre, s'il y a une communication à faire. S'il n'y a pas une communication, je préfère aller prier à l'église, prester à l'église et non passer à la télé pour dire rien. Vous savez, la télé ici, eko tombolo lelo, télé kako moko, eko faire chuter au lelo, pe gloire nyon so koko zona mukili oyo, honneur nyon so bat pesa rayo, na TV kaka, so lobi mabe, au chité. Alors j'aime pas venir à la télé pour faire plaisir na bato walo bakalanga ou les cas sur la TVT. Tu m'envoies à la télé pour dire quoi? Mais si je passe aujourd'hui, c'est que j'ai un message à dire. Voilà, message à dire, et ça, état de siège au PCBISO. Frère José, au commis au quota dans le monde politique, au Tchémoutou déjà, la politique. Prenez-moi par mes mots. Je ne suis pas politicien et je ne le serai pas. J'aime la politique. J'aime jeter un coup d'œil à la politique. Mais je ne veux pas être dans la politique. Pourquoi Kouboura coup d'œil dans la politique? Je suis un homme de Dieu. Nakala Lodi. Les politiciens travaillent avec le prophète. Bah roi, parce qu'on traité na ba prophète. S'il y a roi Mokwangaki Bundanambo Kamsous, il allait consulter les prophètes pour dire est-ce que monterai-je, combattrai-je le pays là? Prophète Moutaouye Bisaï, que matin Zambé a livré en Maboko Nayo. Si le prophète ne dit rien, le roi n'ira pas. Et naïe ba roi ebeli basala têtu na Biblia bakoufa. Voilà le roi Sabatu. Nous sommes serviteurs de Dieu, sentinelles du peuple, sentinelles de ces pays. La Bible me dit,
prie pour tes autorités. Prie pour ton pays, car ton bonheur en dépend. Je ne suis pas macédonien, ni botswanais. Je suis congolais. Je dois aimer d'abord le pays. Et je voulais stipuler, je voulais souligner, un bon chrétien, c'est celui qui est un bon patriote. Chrétien malam, as un patriote malam. Donc, que nous avons une mission dans ce pays. Ce n'est pas pour rien Zambé à Botsabiswao. Ce n'est pas pour rien Tobotama Mboko. Je pense que les lois sont raison. Les lois sont traités des aventuriers, des profatis. Bien sûr. Des profatis, des jalelo, des flatteurs. Or, un flatteur n'a pas un message. Flatteur a glodi, mufuni kwa Tsango, yo mufuni kwa Congo. Et si les poga koyoka bien bon. Mais quand tu vois un message comme ça, bandana Congo nouveau tilelo, ba message ils ont intelligence na kat, ils ont éthique na kat, ils ont thématique na kat. Le fond est bien présenté, la forme aussi. Et ils ont édifié peu plan de non, un flatteur ne peut pas amener un message. Est-ce que Babio lié kitoko, lié bien, ba foutio na gouvernement. Bon, nga lingi tolo bana ba kamususu o important ya ko futa na gouvernement to ko chez boton e binzembo bongo ça on a ba propre moyen yo. To ko chité nango poso tolo baboye na ko décourager batu mingi. Na ko lelisa batu na ndako. Pour nini? C'est parce que nazala makambo na ko ezusala nga passe par rapport à ba Congolais banigaranga. Mes frères congolais, to lingala bandeko. Oko boyaka mutu te po lingala ete. Oko boyaka mutu te po osepelaka na ete. Mais to lingala ba valeur na mboka. Si je suis une valeur dans mon pays, aimez-moi. Parce que oh na osala, les gens sont d'accord. Si les étrangers bazo komelanga ils sont d'accord avec moi. Qu'en est-il na biso ba congolais? Je regrette fort parce que to lingani te tilelo. Question ane salinga passe. Babiolé Kitoko, Oyebi, Bapesio Jeep, Oyebi, Bapesio Momo. Oyebi, dans une église, avant, semaine passée, la Jeep n'a pas de Kalawana ou Yomonaki. Oyebi, et comment Jeep ou Yomona ya Kalawana, Oyebi, Mamami Lingawana, ou Soso Tambola pour Milinga Ebima. Bah, comment on sait Kanga Nango, on sait qu'à Penza Mutatali ou la sécurité, la sécurité vrai. Mingi Bagomo Nangaloka Mutakisi. Jour où on a vendu na outil prière, na zozonga na commune na 13e rue, na kokate Glodi. Na commune na 13e rue, camion 4 motos en plein balabala, en plein 13e rue. Parce qu'on a ngambo na bawe wa bazalaka wana mingi za mo arrêt. Camion 4 motos, na sima ba obeta pim ba obeta nga. Na zaika ngamo na okima wala bi na okita. Na kiti na bengi ba ndeko bazaki pembe na bochanga poto changu mpanzi ba tutan ba morning ngai mama moko azaki na réatélé mais abi José Nzita oza mambo soniti mbongo ebele fatia pesio soma no ka jip musuzu abwaka ngo pone kotambola na jip abo izo kusoso na miso batu boy oza mutu munene na mboko obi na seka ki Glodi na seka ki de kat na seki na ebisi amer tika na osomba ezoya na chip mpanzi na fongoli kapo bazotala ngai pour un mécanicien et mécanique bien na tala ki on dirait fusible ya pompe à essence et katanaki na tie moi singa na tiango na démarrer peli na côté na car na vandi okipe na amertume matingai na okima wa penza matingai tina mutu na lela ki te mema ya monsieur bandobima maya monsieur bandobima nga banda na mutuka na zalaki na okende tina komuli boso apporte ndako maya monsieur continue ko bima na olinga te suko na ndako ba mona ngake na titi mo bien te na opangusa ngo meyo ya kaka na koti na kata pangu je suis resté 15 minutes na kata mutuka na pangusi mezo bima kaka ma femme est sortie mais ya kana na bisete lo mo bébé na car na obongisa juste pour na amona titi na ngote Glodi ça fait très mal o mukonza mboka abenga na engai
abenganga penza benginga ya binanga Joseph viens je te bénis baninga nga ba musicien ba yebi baninga musu wa musicien bazalaki tangu na ozo appel à chef de l'état ba politicien musu bazalaki bureau pe ya président pe zalaki ayoka ti mokonzi mboka obenganga na kende okotela wapi obenga nani ya oyamba yo nana ofungula porte pour mon président na komi tuna bato bakokota ba président faut baza la couleur nini baza na qualité nini baza na race nini. Alors au batcha yo frère José pareil nzembona ba pesaki il y avait des gens ba ponela ki oboyemba na bango yo kataki baninga oyo yemba yo moko Dieu me couleur olinga ko lia yo moko Dieu me témoin et lelo yo Glodie nzembo ya Congo nouveau na zwango na kati ya confinement bat bazo ke tala baninga te c'est roi na penda confirmé bandi ya makasi. C'est là où le Seigneur m'a révélé. Oyebi quand le président Jopé Samboga na boko nzambi j'étais au stade na yo ke lokomo na lito inangai que il est le choix de Dieu. À partir de wana na zo ki option ko soutenir rien. Bible lobie si tu veux faire du bien commence d'abord par tes frères dans le Seigneur. Oyebi président de la République bat bazo rêver. C'est le choix de Dieu pour ces pays. Je ne parle pas pour flatter quelqu'un. Et à partir de là, on dit moi réseau pour soutenir le président. Tous en a 4 passes. 4 races à battre le président, tout battre soutenir le président. Battre le bosso va croire na président famille nae. Attendez le président, il croyait qu'un jour à cause du président famille nae ba camarade nae ba botama na bango ba camarade nae ba famille nae quoi bazaki na kondimaye donc ça il croyait en lui wana biso to yebi na nkutute to yebi kaka Félix Tshisekedi azalaka. Deuxième catégorie parti politique nae na ba camarade nae ou ba soutenir na poto wapi il croyait en lui bandimaye que suis ba ondimaye wana biso na tondimiete. Troisième catégorie, ils ont été après l'élection. A voté qui n'est pas mususu. Mais tant que mon ba œuvre ou yo fatia sala a commis convaincu non, c'est un bon président. Ce que bakala ngozo. Yoka quatrième personne, quatrième catégorie, ils ont oyo nzambe yemo kwa yebisi bango. Que celui-ci, c'est mon choix. Biso nion so peut la président Mutaleki Muninga azate. Il n'y a pas un Congolais plus que Congolais azate. Ce que bakala ngozo tapi na côté na bino ba musicien côté ba politicien bakala yozo ba bakala peut-être ba biso ba musicien bon na habité soki mutumo au salakal je ne veux pas ici estimer parce que nous avons la preuve mais là on a yebi kaka je ne parviens pas il y a côté pas chef malgré à Benginga Zande Gomora lobby ton ozo babongo il y a aussi ton frère oza les proches na président Mike Kalambay au coup pour mon Mike Kalambay au mon président Mike Kalambay a un défaut ayamba ba téléphone té Mike Kalambay même biso ba frère na eto reprocher il ne décroche pas les téléphones. Azana défaut moko wana yamba téléphone té je ne sais pas ce que za moya ko kimanga to moya ko éviter nga je ne sais pas je ne veux pas lui dire ça pour ezamabe ko kanisala munginga Luka déjà ayamba téléphone to mona ndenge oyebi église na été non ko yebe église na c'est autre chose moi mais je ne bureau je ne peux pas approcher ce que na bengi était il faut na bengaye na bengi ya lobi nga vieux mon frère ndenake toza ba frère to yebani te meza problème te oyebi église na o kepe na bureau na oui, mais ce n'est pas lui ce n'est pas lui le bureau de président pour mon président benga yenga bureau na ezaki wana c'est pas lui le bureau de président lui peut me faciliter lui peut accorder la président peut-être pour nanga mais c'est pas lui qui prend la décision. C'est pas lui. Donc, il est pour quelque chose. Mais je ne veux pas vraiment aller chez lui. Au moins, il y a un Congolais. Il y a un Congolais à Mike Kalambay. Il y a un Congolais et à
Il y a des Congolais. Mais tu pas faciliter. Voilà, aux Olobeza. On a une musique, on a une moto. Aux Oloba, et ça, aux Okanisi idée par rapport à Ndekonanga. Mais moi, je ne vais pas aller plus dans Ndekonanga. Je suis d'abord Congolais. J'ai le droit en tant que Congolais. Je ne peux pas aller derrière quelqu'un aussi longtemps, mais droit. Je n'ai droit. Batunde, Babongisa. Respecter ma droit ya bato. Peut-être dans le Congo nous faut pas comprendre qui suis-je. Mais dans l'état de siège plusieurs personnes vont comment comprendre que je suis le patriote, celui qui soutient le président et qui donne le message pour être mboka na biso bazwa ba directive pe mususu parce que ce qu'on néglige na lobby quand même ba œuvre yangai et kozo ezolo belayo. Voilà, donc je crois que je voulais dire ça. Que le président Kota la pe ba membre ba bureau na ye talaka maman Rietouamo Ayebi, c'est ma soeur depuis longtemps, il m'a beaucoup soutenu, elle m'a beaucoup soutenu. Tant que nanzela maman Rietouamo à Kota la à lobela tangai Oyebi il n'a pas si mingi. Et à pas si mingi, ceux qui m'ont kanisa qu'il est plus congolais que les autres. Et à pas si. Tout kenda rappelé le président pour tout songaï. Batunion soyo na lipe tout na lobi batunion soutena. Je n'ai pas dit tout le monde. Eza balobara motema mabe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Glodio quoi imaginer. Mettons yo posa na besoin yako. Approcher Moutouébi qui est dans Moutouana, nous avons facilité. Mais vous êtes des frères. Glody. Oui, bien adresse, adresse. Ce n'est pas Mike qui m'avait chassé à la présidence. C'est Mike. Moukona Kenda à la présidence. La joie qui appelle. Dans tombeau de Maboko, la Pambola, l'honorable Héron Ilunga. Papa Héron Ilunga, partout où vous se trouvez. Moutouamo Nayo. Aïbisayo, Kengai, José, na Pamboli. Na Pamboli, c'est Kabouya. Pour Bangonde Mibale, Papa Héron Ilunga, na secrétaire Kabouya, Ndeba Mema Kengai et pas président. Président Moninga to Sololi. Nde sika na bisai président qui mos na ngaza na Zambia ba mapasa. Walbaki Fatina Denis. Ba nga baza bandoya président. Mokwaza ni Akeru, Mokwaza Chilombo. Ngala za na Chilombo na ndako na ngai. Je suis allé un jour à l'hôpital, docteur Atuninga Binanga, oh Mukongo Ndegeni Nango ya Chilombo Muluba Boy. Nzita Chilombo Izalaka, Ngabi Ndoya président. Nazwa qui ango na monoko président pour tout cela qui j'ai vu le président comme ça Ndongo Vandiboy. C'est un bon, c'est un type qui raisonne bien. Aza penza na humanisme moko ko sakanate. Aza na motema ya mobondo. Asola nanga na ebisi président na zubana nanga libumba mwasi na mbali. Ni na pesa kombo. Oyebi ke batbabi mutabimi saba nanga hôpital. Président yemoko. Atinda pena assistante naye, yokana assistante. Assistante naye que je salue, maman Lina Mouvaron, l'assistante, yemta ko bimisa bango. Après ko bimisa ndé président Salaki ka appel. Appel à Salaki nga ka wapi. Abisinga na quel temps la président Azaki moi moké okipa abisinga Joseph viens, je te reçois le samedi. Il a dit à son protocole penenanga boye. Yamba José samedi nana besoin. Le samedi toye Tovandi, pendant 22h, frère. Si 1h45, Moutabi Sanga que le rendez-vous a été mal pris. Glody, n'a aucun passe dans mon thème. Les rendez-vous mal pris, et c'est moi j'ai introduit l'audience, bien je suis l'invité du chef de l'État. Je suis l'invité du chef. Si on a un rendez-vous, c'est moi ou le chef. Maintenant, rendez-vous, Ezalaki Nini, pour l'état de siège, Nzembo Pesibiso. Rendez-vous, Ezalaki, pour la maman Nengabotaki. Non, rendez-vous, Ezalaki. Au Pesi président Mapasa. Non. Rendez-vous, Ezalaki, le président Bisingaï, José, avec la chanson Congo Nouveau, Onasalaki. Je vais te bénir. C'est sorti dans la bouche du président. Viens. Le samedi, en tout cas, je vais te bénir pour tout ce que tu as fait. Protocole Naya Yoki. Naya samedi, pendant 22h,
ti 1h45 moutazo ebisanga que le rendez-vous a été mal pris. Est-ce que le chef a yebi ki nazali awa? Parce que mokolo ata tokutana chef azaki indisposé alobi nanga vie le samedi. Si le chef savait que je suis ici et qu'il est indisposé, akoyebisanga sous même langage que José lelo na ko yamba yote yaka mokolotel. Chef ata benga 70 tours na okende sur sa parole. Mais olo balanga ke zonga kaka oluka mokolo mususu oya ezaka même ndako nzambe te Claudie. Onga na kobima pona luka mokolo mususu na koya et prévenir que banda na bima na zonga sous présidence. Voilà, c'est que bateau baolo bakio soit qui 100 000 ba pension na Jeep tandis que Jeep nous okata ba moto na limité ba okosio makam. Voilà, merci beaucoup frère José ba otala biso pa bato belé mais les solo ya album na yo. Tobetango kaka tokobetango kaka okomi da kotenga ba non ba bezolia likele bademi tout talanga la ozana politique ozana musique Glody na uto yebisa bino un bon chrétien c'est un bon patriote. Nzamba kopianga message te ya mboka oyo na bombango c'est une responsabilité toza ba sentinelle na mboka na biso soki message oyo utake pa nzambe penza te engay mettre bato d'accord te lelo tout le monde est d'accord. Oui, mais ça va lokoti kaka. Yo anti ko sala nzembo boko bimisa boza pété. So zaki bongo mbele au moins 70 na TV. Mais tout le monde a salé en ce n'est pas facile d'écrire une chanson révélée, ce n'est pas facile. Voilà. Na c'est bien la partie moko yesu liboso bino na kati église na sima mabolongo na se. Je voulais rassurer à ma phare de C que ba bunda bango mokoté. Nous nous combattons avec Jésus. Oyebi notre cause est très juste. Notre cause est juste. Tozo yiba motute. Toza hospitalier. Toyamba ibatu. Babaluki libiso. Bakoti libiso désordre. Toza hospitalier bandeko. Skoyo. Tozo linga penzate. Tozo bunda te pona injustice. Non. Tozo bunda pona code se défendre. Soki makambo este sili. C'est ça. Nous voulons que l'Est soit libéré. Peuple Oazana Est à vivre qui m'y a dingue mon surtout na kin. Toyoka bakou de balte, bango pe ba koma lokwa biso. Bayoka bakou de balte, ba vanda qui m'y a mboka na biso. C'est notre terre, c'est notre terre. Mais félicitations papa José pour nanzemo me banzemo boy. Dingue zana ya mboka ko Mbappé na frère Ferré, frère Fali, Mbappé, na maestro Fabregas. Bien sûr. Manzembo aboye na ko yemba na bango très bien. Mais problème est zani ndeko. Oyebi soko bandi oyemba obandi benga mutu po yemba nzembo. Il faut za makasi. Ko jonet artiste le quoi faire Fali, il faut d'abord au solanae na bureau na ye ba permettre yo. Omoni na salaki ba démarche wana te parce que ba medina 14h t. Mais quand même yoza facilité wana. Na koko mona. Et surtout pas Fali pour na koko mona bango Glody. Banzembo a Congo eza ba komeluka ba problème ebele. Soko yembi na mutu. Et que mutu wana comprendre te. A créer le problème. Ta sikozo balanga na 5000. Basombelanga ndako basombelanga mituka. Lelo soki mutu na yembi na yenzembo wana ayoki makambo na munoko na yo. Il peut croire que c'est vrai. Déjà, il faut créer les ngai ennemi naïe. Dans ce pays-là, il y a l'État. Il y a tout ce qui nous a révélé. J'aime chanter moi-même. Pour ceux qui sont Simbi, ceux qui peuvent Simbi, je suis là. Mais nous avons analyto, il y a un peu de voix. Na balana va koye mango te batunyo so ayembaka toza ba artiste na mboko yo fera ko yembango falia ko yembango redi amisa ko yembango waze ko yembango kofia ko yembango maikalamba ya ko yembango tout le monde a ko yembango mais na banzembo révélation Glody on a vu si Dieu te révèle quelque chose de révélation mon nzembo nzamba la ksibino bo sala ensemble et là différent de révélation nzamba pesio yemba tant on a yemba d'abord obenga muto wi bona za nzembo tonto yemba pona mboka
tout na Michael Mbaye nenga souffrage tanga benga biso nzembo to yemba pona Congo ini hein wana de boliaka ba question kana biso ba question à souffrage ngana tunika boliaka toliaki OK toliaki pena mokonza pesa biso mo eloko tout le monde azwaki d'accord kasi sika na kutaka na mokonzi yango anati sika na kutana mokonzi pena merci frère Mike grâce à lui de la mona président Boye na solo nae wana yamba téléphone facilement te wana benga biso ye moko biso to benga Mike te c'est Mike qui nous avait appelé mais so bengi Boye ayamba téléphone te monsieur nyoso na lo baboye bien c'est son défaut akwa yamba téléphone te bon na ebité pourquoi na yebi tango to solaki moni banzembo Mike tango lo benga biso boya oyemba ba question azwa batie combien on fout à mission combien ozomona a convaincre biso malgré boya to yemba un jour ko la kopesa omoni eloko ndengwa na je ne peux pas bando convaincre bato ya pardon ya to yemba batie combien na mbongo ngo batie combien pour la nini ezana pour la mboka to facture ka l'état te banzembo to yembaka to kotsaka papier na république ta futa biso autant ezalaka patriote ayembi ce qui est sepeli si ba kondia mboka omoni sikoyo ba kondia mboka so ba moni ba trouver compte na nzembo na yo ba yoki yango bien le chef dit viens je vais te donner un bonbon les bonbons du chef apprécié bonbon na pour oyembi bien mais malgré tout les gens ont bloqué biso to lia bonbon. Voilà, merci beaucoup frère José Tokomo comme penana soukanayo. Maintenant on a tozonga na régie tozwa état de siège. To peut ça sous battre occasion ya ba découvrir. On dédié on en a un dimanche là. État de siège on dédié on a chef d'état-major général CFMG Papa Aimé Mbala que je salue. Ba bisinga oso komisingai lieutenant-colonel. À vos ordres. Voilà, on a dédié état de siège. Na Lauriane, le Zolo, Perle, azo fête anniversaire na na pensé pe na Roli Tchassa. Azo fête anniversaire na Lelo, na Plameni Bonne Aigle. État de siège, on a pour les jeunes millionnaires. On a fan na yo, hein, Plameni Bonne. Plamedi Bonne. Bonne. Aigle. Jeune millionnaire. Jeune millionnaire. Comme on a la peine, on ça jeune millionnaire à été. Ah, Otalayo. Il y a un monopé car comme pour la jeune millionnaire, voilà té. À Otalayo, Willy Moucheni, Code mondial, n'a dédié état de siège. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux fidèles téléspectateurs. C'était là, état des sièges. Bon dimanche à Rossi Figaro, bon dimanche à Fabrice Kiwewa, sans oublier Bob Zolozolo, mon Végile Makaya, les célèbres, avec beaucoup d'attention. Merci à Sarah Mwanda, Claude Paningoy, Odilon Mapouya, Jonsi Mola, Botal, TV Moroba Tubele, Baz Sando, Aroya Bogar, Chanendungi, Sadam Lombe, Diakwa, merci à Mabela, Jonathan, merci à Platini Dimbu et Nabo Sanité Abdallah, carte mémoire Baotab. Frère José, félicitations. Mais est-ce qu'on clip au salon ou wapi? Bah tenir en osion ou wapi? En tout cas, tant qu'on a révélé dans Zemboango, idée ipsa na salon na basoda. Oui. Na salongo lokola naza soda. Et na kende komona le général David na Sekas na kotaki na nzela ya major Jonathan na pamboli général Basile batunio soit Sekas ba frère na ngai Sekas ba soda Sekas basalaki na ngai je vous embrasse ba yambaki ngai les soldats ba yoki message na memi en tout cas bazaki touché nde ba permettre ki ngai ba pesinga teni ba pesinga arme ba lobi message c'est ça là on a pena ki arme solo eza pena arme ya solo ezaki na masasi na kati ba lobi zwa arme ezo senga message oyo oyemba ngona munduki pour ba sentir pena que ozali banda na makambo zolo bate. Et merci mon général, merci à vous tous, merci vraiment la grâce Bosalaki, ma colonel Nyonso, ma major Nyonso, major Prince, merci vraiment. Et j'apprécie, merci Mingi, la CFMG, chef d'état-major général, la Bosanité général Tango Fort, mais mon à côté de ça qui n'a pas Lukabango, c'est le général
Simplice. Général Christian. Ah, Général Christian Dama Pambola. Merci beaucoup, frère José. Toromo Komanasuka, non, mais question, moro. De Romo Palingango Mingi. Francis Diakota. Francis Diakota. Na Francis Ngwanzu. Babina Tunayo. Vous gardez toujours la bonne relation, na Fali? Très bien. C'est un homme de bien. C'est un homme de bien. Moucho Moni Asali. Ba ONG a soutenir Batou, ko pesa bat bambongo, ko kendo soutenir Babola. Azana bon sens. Et ça terrain moko kitoko nzamba ratarate ko pambola Batou. Oyi Batou mususu oko lobane malobano lobana yo olobina yo. Mais makamsu ya sala yo sala ngote. Oyi bi assister Batou na passe. Et ça moko ya ba jeune oyo eleki kitoko ko leka ba jeune okanganzala. Assistance très important. Oyi bi pe ba warrior. Ba warrior na yebi ke baza bato basepela na Fali nana koyeba ngona kata so côté internet au moins ya même la président ba warrior banana tout à l'heure ah papa na za muta TV musique na sala la musique na internet na teka la musique na internet comment na kotala te ba bia touro ba bois kioté l'album non souci na ngai pour les appeler libanga non souci na ngai ngona te mais tomba boire ça la ronde non ayemba kanzembo nanga asali moi moke chrétien nzembo nanga nda a cité kombo nanga c'est normal azalaka ingrate ayebi na yemba kanganga photo lokola frère José Nzita c'est bon ba yebi ke kanganga photo comme na yembango c'est un frère honnête so ba tomusu pa koyemba ngo sa tanga kombo na yo pour rappeler banzembo na yende ya yoka mais to yoka banzembo na bango papa lelo so na TV na moni fali azobeta ya suka okageza kini ya suka oyo okaki te basuka na yembena te yoka kaka nzembo atindela kinga tango yemba nzembo ya kanganga photo na atindela kinga me na yoka kiango oyebi yaya koyoka nzembo ya mokili ngolo batokomi mutamukili koyoka nzembo afali ngolo bateko sumuki lelo na ba pasteur bazotala ngai sans hypocrisie ozozala bozo kende bonanzela boye embouteillage ozana climté na mutuka oza obligé quitter ba vitre na mpanji wana ba rebeta musique frère Kofi Robeta to frère Fali to frère Wera oyeba tegeza Wera oyeba ke Wera mutabeta oza pena ska okimisa matoi na hote ozana climté mais ce qu'on est tout le monde sans polémique pasteur Denis Lessi razo kindrotala ba frère wana héritier Watanabe pasteur Denis Lessi atala ki bango na ba répétition ya Robino Mudibu et ça l'on devient tant que moi là. Non mais ngai na eloko koyebisa pasteur Denis Lessi na teyaye non yende aza prophète ateya ngai je suis brebis lui c'est le pasteur c'est lui qui a vraiment le message à dire à la population pourquoi il le fait. Nalanda qui a lobby église na yazana mission ya arche de Noé. Yé a kiparate du goro dongando nyonso bokota. C'est son idéologie. Qu'est-ce que moi j'ai à faire pendant website? Non. Et si j'avais à le reprocher, c'est pas ici à la télé. Ebi numéro nae. So yelo mo esimbita na c'est vie au sali à monter. Donc c'est pas ici à la télé que je peux régler les problèmes de pasteur. J'ai beaucoup de respect au pasteur Nangai parce que les lois sont commis boye. C'est grâce à Bamatea Nabango. Ata Matea Moko ya yena yoka ishanjangai. Donc j'ai beaucoup de respect. Merci beaucoup frère José. C'est vrai dimanche à l'élo vraiment ba réaction zébélé na habité pour aussi ça na yo to retenir ni na passage na yo dimanche à l'élo. Pour retenir nini le pour aussi ça ngai ni na ebisa batu nyonso oyo ba travaillaka pembe na mokonzi basala nyonso ba constituer équipe moko ya suivi ya ba promesse ya chef de l'État. Ce qui promet chef de l'État quelque part à promettre mutu même temps à promettre bébé moko il y a 2 ans qui n'a rien le bombo ba rappeler chef que au promettait moi na mo il y a 2 ans bombo c'est un peuple congolais à congolais le 8 mois na soka collé à zu bombo pas présidenté il traitera président d'un menteur et ça a bien été. Or peut-être il y a Bosanaki mais il y avait des gens qui ne l'ont pas rappelé pour appeler ça moi na wana bombo nae. Vous êtes à côté du président pour le soutenir
Et vous êtes au service du peuple. Bisonde ba peuple. Vous êtes serviteur de nous. Vous salez la biso ba peuple. Et quand moi, en tant que peuple, je me présente devant vous, vous soignez sincèrement. Donc, voyez que mandat est l'été silaka. Un jour, si Kabozali, mais ils ne sont plus. Bino le lobozu grâce à Nzambe pour remplacer Wana. Alors travaillez avec une bonne conscience vraiment. Merci beaucoup frère José. Torum Nasukanayo. Album Résurrection, ils ont pas plateforme sur téléchargement, pour s'abonner. La chaîne Nayo, 2-3 personnes bataillent dimanche à l'eau. Chaîne Nangaï, à YouTube, José Nzita TV officiel. Abonnez-vous. Bokota Bogota la état de siège. Panze Bono nous en avons besoin. Bogota là, vous en avez besoin au Bengangaï pour Tamsunaza Mutuna Koloba Mabe. Bolimbisa. Reproche 081 686 72 52 081 686 72 et 52 Benganga Kaka pesanga reproche nyon songo pesanga aoyambango naza frère nayo mais là on a koyib sabato tibozo sala tibozo lia boye baka il y a un ciel à gagner et il y a l'enfer à éviter. Voilà. Merci beaucoup, frère José. Merci de répondre à notre invitation. Merci Nabatotou Batali Bisso. Merci à Sia Moulex. Merci à l'honorable Charlie Mbochana. Merci à Maman Bodi Carlette, Maman Francine Galula. Merci à Young Mbia. Merci à Tony Berkia Sosa. Merci à Igenzinga, Dollar Rouge, merci Talibiso avec beaucoup d'attention. Nabo Sanité, Kalo Boutique, Rigen Mapamboli, Béni Bieto, les baptisés, converse de bas forme, Plamedi Bon et Botalibiso, TV Moroba Tebele, merci à mon équipe, merci à Pepe Sala Gordola, merci à Marmakika, Nichumungo, Carlos Elika, M. Siriga, Manzemba de Notable, Gaëtan Dakawan, les équipes pour tout travail à Bango, c'est dimanche. On se retrouve déjà demain lundi à 13h10 pour la rediffusion et le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Agenda Cultura. Merci. Bye. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozalande CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, Sombele Suka Bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djomaske. Soki olingo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass,